ngai na todi bino na kumisi bino lisusu na ndenge bosili kozala branché pona kolanda manaka oyo tuzali kosala na tango oyo bomoni ezali wabino na bino kombo biswaki nkosi ya mbemba ndenge bino moko boyebi oyo wapi amemaki ngundu to bombe na kati ya diaspora esika wapi ba oyo nyusu bazaki ya kolala pongi ya kotelema esika wapi basila kolamuka pe balongwe na mangoba ya bapaya lelo oyo ngai na ye penza kosola na bino pona kolakisa bino lisusu esika wapi biso to utaki esika wapi biso to bandaki yambo ete ngai na kota ya solo nazali koloba na kokiba po ete ngonga penza ezali te tozali kokimela ngonga lisolo na memeli bino lelo ezali lisolo ya mbwa na mokuwa soki balobi mbwa na mokuwa na panzi boyebi mbwa azali nani boyebi mokuwa ezali nini mbwa azali nyama oyo balesa kaina moto metango mususu amilukilaka pe ye moko tandis que mokuwa ezali eloko oyo mutu penza sepelaka nango te kasi ya solo mbwa biloko ya lataka mingi nde yango wana mbwa afandi na mboka azali kotourne aboni ete nzala ezuye mbwa alobi te non amoni mboka na ngambo mosusu abi ngai fo nakenda mboka wana nini nakende koluka bilei mbwa asimi nzela ye wana akei akomi ti na pont atraverse pont ye wana amati na mboka wana oyo ezalaki na ngambo mosusu ekomaki na ngambo mosusu mbwa ake kodécouvrir tala kabambi ya mokuwa alors que mbwa akamati mokuwa wana na fiere nyonso alobi ete non ngai na kolia mokuwa oyo awa te parce que soki nale mokuwa oyo awa ekotinda ete bambwa mosusu baye kozala benda bika benda malamu nakamata mokuwa oyo nakende nango na mboka na ngai kuna na mboka na ngai nakolia yango na kimia pe kozala kitoko mingi mbwa asimi nzela na mokuwa ye wana azali kozonga me ekomaki mbwa na pont po atraverse tango abwaki misu na se na mai amoni lisusu mbwa mosusu na position renversée na mokuwa kaka ya modele oyo azalaki na yango mbwa ayebaki te ke wana ezalaki kaka elilingi na ye ezali koreflete na mai ye azali komona kaka elilingi na ye alors que mbwa ye koloba lobi non soki nalobi ete nakwela mbwa na lokola aza na position couche aza na position faiblesse na kobotola mokuwa wana alors na kokanga mikuwa mibale ngai wana na kokende kolia mikuwa mibale na esengo mbwa sans kohésiter à plonger ye wana akoya kokweya na mai mais ntango akweyi na mai aye kose retrouve ke azalaki na kati ya mai alors que elilingi wana eza lisusu te le temps asala boye mokuwa oyo azalaki nango ekukuli na mai esika wapi mbwa aye koperdre na mokuwa oyo azalaki nango nini likolo kaka ya kolanda mokuwa oyo ya mbwa oyo amonaki na mai kasi ezalaki nango kaka mirage po ezalaki nango kaka elilingi na ye moko bandeko tango nga nalobi lisese oyo na bandi bisika ezali yo kanisa ya solo ya bote tangu biso tata nzamba asali biso na mabele na biso tozalaki na bonzambe na biso oyo bakoko na biso batikelaka biso bonzambe na babengaki yango la religion ancestrale oyo wapi bakoko na biso batikelaka biso mais toyaka kotika la religion ancestrale pona koya kolanda la religion coloniale. Mais la religion coloniale c'est quoi? La religion coloniale ezali religion oyo ba colonisateur ba memelaka biso na kati ya mboka na biso Congo. Alors que c'est qui? Nani wana babengi colonisateur? Un colonisateur c'est un voleur. Oyo wapi ba yaka na mabele na biso pona koya koyiba bomengo na biso, pona koya koyiba peuple na biso, ko memba bakoko na biso na esclavagisme, ko bomba bakoko na biso, alors ko kamata bomengo nyonso ya mabele na biso, esika wapi ko kendeke nango na mboka na bango. Ba kamati ba ye ko boma bonzambe na biso, esika ba kotela biso religion na bango oyo to bengi la religion coloniale, esika balobi soki ba betio mbata kozongisa te ba yibi yo chemise
tikana veste ekende ba yibio diamant tikana or ekende mutu akoki kozala po riche te po riche akokota na lola te po na nini parce que chameau akoki kokota na lidusi ya tonga te aimer la pauvreté bozala ba pauvre alors que bon nzambe tata nzambe atiaki bomengo na kati ya mabele na biso po biso tosalela yango même mupaya koya alobi ete bosalela yango te parce que soki bosalela yango bokobunga tokobunga ou yango na bandeko bonzambe wana o balobi la religion coloniale eyaki mpona kokolonize biso spirituellement eyaka mpona kokolonize biso politiquement eyaka mpona kokolonize biso na babranche nyonso tu yango lelo tozali kose retrouve te soki otamboli na monde entier okomona ke bapays nyonso oyo esimba bonzambe ya bakoko na bango bapays wana ezali développé bapays nyonso oyo eadopta la religion coloniale ezali bapays oyo ezali sous-développé parce que bazali toujours sous joug ya bacolon ya bacolonisateur yango oyo ngonga esi ebetaki na tina ete biso tokoka kozongela nzambe ya bakoko na biso bandeko soki penza ya solo yo ondibelaka Yesu milanda makambo na ye soki penza ondibelaka Yesu landa makambo na ye pona ni parce que Yesu alobaki yango na Matthieu chapitre 15 verset 22 verset 24 tina 26 Abi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la personne d'Israël. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors que, tangu la femme cananéenne, donc, moi, si y a mon tout le monde, il senga les salis pas Yesu. Yesu a dit que, ezali malamute, ya kukamatali panabana na batu, ko pesa mona ba mboa, bana ya ba mboa ya mike. Alors que, banani ba mboa, eza biso ba oyo, tozali ba bana Israël était. Alors que Yemoko Jésus, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Tina Souka, Pierre prenant la parole et dit, Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Yabiso li tomba e kozala nini na mokolo ya suka. Jésus a l'obinaye. En vérité, je vous l'ai dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Pandeko, Pierre a lobi na Jésus, mais Seigneur, yo ozali kolobakaka okovana na kiti donc mukonzi na mukolo ya suka. Mais biso tozolanda yo ya biso litomba na biso kozala nini? Jésus a kamati maloba pa zongisi les Pierre réponse. Ya solo nazali koyebisa yo. Na mukolo ya suka ta makamne se ko bongwa na nga na kovana na kiti na nga ya kibokonzi. Mais bino 12 oyo bolandinga, bokovanda pe na 12 trônes e kozala sima na nga, pe boko juger les 12 tribus d'Israël. Bandeko, Yesu azalaka na 12 tribus d'Israël, mutu moko azalaki ko retrouver abandeko azalaki ko représenter tribu moko ya tribu ya Lévi, ya tribu ya Juda, ya tribu ya Neftali, alors que bako juger les 12 tribus d'Israël. Qui va juger les Bakongo, qui va juger les Baluba, qui va juger les Bamileke, banani yango bako juger bakaneye. Donc cela veut dire même Yesu alo la tsana kati ya Bible ke makambwana eza ya bisote. Biso tozali bana ya bambwa alors que ba pesa ka bana ya bambwa bileyo ebongeba pona ko pesa na bana ya batute. Pourquoi bakobenga biso bana ya bambwa? Parce que tuzabi senga biloko ya bisote tubali ko senga yango. Bandeko, soko tali na dernier chapitre ya Matthieu, Jésus alobi na apôtre na ye. Alobi bokende côté ya partout. Bokende bomima lilobo partout dans tous les 4 coins du monde. Mais bandeko, alobi yango na l'an 33. Bana Israël ba kei côté ya partout, mais batikalaka jamais kokoma en Afrique. Mais tandis que bakoma en Afrique na 7e siècle, et si kawa bakendeki na Éthiopie, bakendeki kaka parmi les peuples Falacha. Mais qui sont les peuples Falacha? Le peuple Falacha, bazali bana oyo, ba Israélien, ba botakana, ba Éthiopien, na période ya la reine Mankenda Saba. Tangu la reine de Saba kendeke na Israël, amemaka la cour na ye mubimba, ba komaka kuna, ba bala nakana ba Israélien, ba botaka bana obo monaka, Éthiopien ya pembe. Éthiopien ba benga ngo le Falacha. Bana wana tina le loso ba kena Israël bazwaka
identité israélienne parce que bazali reconnu en tant que bana Israël makila ya roi Salomon na époque ya Salomon baye batei bango basimizela bazogi bayaka epai na biso te bakoya epai na biso na 15e siècle na 13e siècle esika wapi tango bakoya Diego Cao Livingstone de Savonnier de Brazza bakoya koluka babele ya kobotola bakoya koluka biloko ya koyiba nde bisika na siko bakoya bakokamata bakobongola liloba ya wana o ezali ke ozalaki Afrika azalaki lion balobi okolongwa lion okokoma meme lion abomaka banyama nyonso na zamba meme babomaka ye na banyama nyonso na zamba yo ndimi na yo olongwa lion okoma meme balobi tokolongola bino ba aigle tokokomisa bino ba pigeon aigle azalaka mukonzi esika gouvernaka meme na banyama zamba me yo ondimi bakomisa yo pigeon ozalaki bakasi bakomisi yo faible. Alors que bandeko trop c'est trop. Tolali pe pongi ya makasi trop. Bolali ba pongi ya modele eleki. Ngongesi ebeti mupala muka. Mwana nyonso tu oya kotaka na boloko. Mama nyonso ya kotaka na boloko na zemi. Tango akeko bota na kati ya boloko. Mwana na pas prisonnier masali crimete. Azana prison pour nani parce que maman na yende mutakota ki na zemi mais mukolo mwana wana okoyebi saka yeke mwana na koli na kati ya boloko ayebi ka ke vi mupimbeza ka na kati ya boloko ya mwana vi musu libande zate mukolo ko yako yebise ke libanda pe vi eza mwana na kondiba ote kaka ti mukolo akobima nde akoya ko mona ya solo ko mituka ezalaka ba velo ezalaka biloko ya modele ezalaka ba magasin alors que mwana na kozana esengo ya komona vi munene ndenge boko yo eza yo te mdo bikotsaka na religion coloniale soit na yebite ba religion o ba memelaka yo na monde occident eza yo te me bakoko na yo batu bakotaka ngo ba mama na yo ba parents na yo bakoti yo ye kokota oza na yo innocent yango siko tango esi ekoki mutu nyonso tu azwa part ya responsabilité na ye moko parce que nabi lukombo biso ki nkosia mbemba abeti ngonga batu ebele bosili kolamuka ebele me bamisusu makolo kilo bakanga minanu basinga longola basinga wana longola makolo kilo yaka na nzila Kongo esika wapi to kumisa bakoko na biso parce que bakoko na biso baza kingo ya kokita pona mawa o to pesaka ba mu Kongo esika to lobaki ke to niati bokoko to niati ba kutime alors que bakoko na biso esala bango pasi yaka to kumisa bango ndenge to pesala ko kumisa awa na forest gate esika to kumisaka ndeko totelemi mbulo ya 2014-2015 tozali kokende ezali mpona kofungulisa nzila ya Kongo partout na monde bisika nyonso yo ozali banimero oyo ozomona benga tobandisi kolokalize bino bisika nyonso bozali bana ya bakoko fo bazonga na nzela Kongo nzela oyo bakoko na biso batikaki esika wapi le 26 juillet tokozala na France conférence ya munene yo mutu ya Allemagne yaka mutu ya Hollande yaka mutu ya Belgique yaka batu nyonso tuboya tokokutana kuna le 26 juillet tokozala na France conférence ya munene esika tokotia batu nyonso esika moko bisika nyonso zali na kati ya diaspora ezala na Afrique bisika nyonso bozali bo benga na bilu kombo biso ki nkosia mbemba na nimero oyo bilu bozali komona na bandi oyo esika wapi tokobanda kwa enregistrer to sito sali kaye ya mboka tokomona bokomi ebele biso toye équipe munene ya nzila Kongo esika tozali na bambuta lukikeba esika tozali na baya ya kina bambuta ndobasi baya ya mafuta bambuta dema Kongo baya ya nzita bambuta kibala bambuta jojo donc tozali ebele soki na bandi kotanga bakombo awa okoboya équipe wana bazobenga ngo équipe kamikaze tozana mbuta kamikaze esika wapi bakoko gabana bazali esika bambuta ngangu bazali tokotambula na bango partout parce que wana ezali oyo wapi bakulu balobi to sala to kende partout to kende ko planter ba mbongi batu bakosala yango ezali kaka biso alors yo ndeko zali wana na sali kosenga yo telema lamuka simba téléphone benga toko yamba yo toko zwa ba détail na yo alors que toko yeba moko toko ya na mboka na bino peut-être que kutu yo mutu kozala mokambi kuna peut-être yo mutu kozala kutu ko
toi disango malamu donc tango ese koki soki ngai ndenge kosala video oyo eza na tina oyeba te mbwa asalaka ere ya tika mukuwa na ye mpona kolanda mukuwa oyo ezalaki kutu kaka mirage ya pamba alors que aperdaki tangu yozo kangana bonzambe ya bapaya yeba ke bonzambe na bapaya kokomisaka bisika yozo kolikaka te pe nyonso wana bazoko mema esa makambo ya lokuta batu na batu basala nzela na bango bampuku bana nzela na bango bampuku nyoka basana nzela na bango banyoka bamakaku bazaka na banzela na bango bambisi pe bazalaka na banzela na bango biso tozali na nzela na biso nzela Kongo oyo wa bakoko batikela biso soki okoyoka ekozala kitoko mingi mais soki okobenga ekozala malamu mingi po to enregistrer bino oyo ekomi tangu na enregistrement tozoko enregistrer partout eza na Canada eza na États-Unis d'Amérique partout tozoko enregistrer po to yeba effectif ya bana nzela Kongo bisika nyonso tu bozali to kwa koyeba bino bisika ozali tangu yozali mwana nzela Kongo loba ingeta